Nzambe apambola peuple de Dieu nyonso oyo bazwi ngolu ya kolandanga na bandako na bango. Nzambe apambola bino napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo ba oyo boza na mikili ya bamindele na Congo. Napesi bino bonjour, so ekutanelo na pokwa napesi yo bonsoir. Ba oyo bozolanda ngai na Angola awa napesi yo bondia, na midi so ekutani na yo napesi yo botard, na pokwa napesi yo bonoit. Nzambe apambola yo. Nazo kopesa conseil na moment oyo tozolekisa. Tobi ke tozolekisa moment moko ezali très danger oyo mutu nyonso azoko mibatela, mutu nyonso azoko mikengela. Tozaka na kombo moko oyo ezoloba na monde entier pe maladi moko oyo etelemi, virus au diable atelemisi biso bana na Nzambe. C'est bien tozoko yokango conseil na opesa na bana na Nzambe, na opesa na batu nyonso baolanda ngai ekozala malamu pe o mibatela. Yoka conseil ba opesa biso na ba télévision, yeba ko se protéger pona kokima maladi. Soko zo kosola yeba ko se protéger, tango zo tambula na nzela se protéger malamu, tango matina mutuka se protéger, tango pe obandi komona be faire maladie yeba ko se protéger pona pe to protéger baninga. Balobi na biso to sangana te ensemble mais bapekisi te ke to sambela bisiko zali zwa tan minya ko sambela pona na sima ya virus oyo eza na esprit oyo etelemi oyo ezomema batu na liwa. Eza na maladie comme maladie nyonso, mais na sima maladie wana eza na esprit. Esprit wana tolonga ngo na prière. On a biso nyonso ba l'homme de Dieu bana na Nzambe basala Nzambe bisika tozali tosangana na bomoko na bolingo. Totalisa bana na Nzambe tani nyo tokomi nango pe tosimbana tosambela tolongola virus oyo ekoti na mboka. Biso nde basala Nzambe nde mutu tozana solution ya likambo oyo. Bible un jour nzale kotaki na mboka, nzale kotaki na Syrie, bana peuple bakoke ko se sortir te, roi azalaki na solution kopesa te. Mboka bakomi kolia na bana na bango, mais lokola bazalaki na relation pe na contact à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu azalaki wana pona opesa kimia maloba na epesa solution. Biso pe basala Nzambe so to sangana to sambela pona likambo yo, Nzamba opesa solution. Tika Nzamba lola apambola yo. Nalingi to partager thème moko mokie. Thème nanga nalingi na lobela ezali na Ephésiens 5 16. Ephésiens 5 16. Bible lobi na biso nini, c'est là. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nalingi to partager thème oyo. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Apôtre Paul abandonne Colin Saba Christ, il y a Ephésiens, il y a Éphèse pour na temps, pour na mikolo. Mikolo et za yako beba. Bien aimé, na lingina len somo muke, webi na vie. Eza likambo eza mutu ya mingi, eza likambo ya temps. Temps et pardonnera te, temps et limbisara te, temps pezonga nsima te. So tokoki kosakana na makambo mosusu, mais tosakana na tango te. Il faut toyeba komibatela tango toza malamu. Bi apôtre Paul azalaki na révélation ya temps oyo toolekisa. Je crois temps oyo toolekisa na mopepe oyo toolekisa. Eza temps oyo même bana na Nzambe, même basala Nzambe, même bakonza mboka, même baparents, mutu nyonso motema eza likolo likolo. Mutu nyonso motema eza ya kokita, pe mutu nyonso ozela après 15 jours. Temps oyo toolekisa. Mais na kolendisa bana na Nzambe, toza na temps moko oyo bana na Nzambe to zonga epa na Nzambe. Temps oyo toolekisa pe mutu nyonso osala mateya na ye.
oyo tozoko lendisa bana na nzambe tozoko loba le temps de la fin. Oui, c'est bien le temps de la fin. Soki mikolo yango ekomi pona yo ekokuta yo wapi bazoteya biso ya misusu baoteya biso na Matthieu 24 lobela biso signe du temps mikolo suka signe oyo ekomimonisama bitumba na mboka nzala na mboka malade ekoya kidi na Matthieu 24 soko tangi yango okomona yango. Oui, c'est bien na makambo oyo toolekisa siko yo ozolanda ngai tozomona basini wana omibongisi ndenge nini pe ozotambusa vi na ndenge nini yango nalingi natalisa yo racheter le temps tangu yango yo liloba na nzambe baoteya biso tangu yango yo parole de Dieu ezokoma na matoi na yo tangu yango yo bato baoteya yo liloba na nzambe. Frère Patrice ayemba bien avant mukolo ya suka eza mukolo pasi tobima na nzela bakamio kozala te lilobe kozala te pona yo zoyoka liloba na nzambe tangu yango mwana na nzambe o se préparer tozongela nzambe on a ngina tali sozo landa ngai yo ozo vivre na vie ya péché, vie ya kindumba, vie ya songi vie ya lokuta, vie ya lesbienne nzamba kelio mobali mais olingi omisala no mwasi likolo ya mbongo nzamba kelio mwasi molingo koma mobali likolo ya mbongo nyonso wana ozosala péché belemena tant oto olekisa ezali ta ozwa décision ozongela nzambe yo pe mutu o tiki nzambe likolo ya bisengwa mokili oke kosimba kisi ya succès oke kosimba kisi ya mbongo. Oh bien-aimé, Éphésiens, apôtre Paul ebiso racheter le temps car les jours sont mauvais. Tango yangoyo totika kindumba, tango yangoyo totika kindoki, tango yangoyo totika songi, tango yango totika mabe, tango yangoyo tolanda nzambe, tango yango tosimba nzambe, tango yango tozongela nzambe. Bien-aimé, tikana bisayo soko kangami na nzambe ataliwe ye. Après la mort, c'est la vie. Pona biso bana na nzambe. Mwana na nzambe arobanga liwate. Pona biso na kufi. Eza na vie mususu o nzamba bongisi pona biso. Yesu alobi na keko bongisi la bino sika. Akei ko bongisi la biso sika. Yo soko ningi ko banga nzambe te. O gagner mokili oyo. Mituka ya mokili. Bisengwa mokili. Après liwana yo. So kufi okende wapi. On a lingina teya yo mwana nzambe ozolandanga na ndako ozolandanga na mutuka ozolandanga place nyonso zali na bureau soki pe nengo za bongo paseleki e komi na likanisi okende kaka kosimba kisi pono longola pasi kisi longola kapasité nzamba aza na besoin na yo ozali pe awa ozolanda ngai omoni okomi na besoin kezwa kisi osala kindumba bien-aimé nyonso wana eza nango solution te. Mais véritable solution, ezaka pa na Yesu Christ. Ozali a ozolanda ngai l'homme de Dieu, o signa contrat moko ya mabe, pono zala na succès, église etonda, o sala ba miracle. Bien-aimé tango yangoyo, ozongela nzambe. Nyonso ekoleka, mais liloba na nzambe koleka te. Nyonso ekoleka. Yona ngina talisa au peuple de Dieu, yo mwana nzambe, zwa décision. Ya kozongela nzambe zwa makolo nyonso mibale kotia na chemin na Christ ezala teke lelo za protocole lobi za motei mais après église yo wana na bar yo wana na botel nyonso wana eza pamba liwa ezali maladie ezali ceux qui pe malade ezate liwa ezali liwa tango ekozwa yo kokende wapi yebango enfer ezo résister. Talisa yo mwana nzambe, na te yo mwana nzambe na temps oto olekisa, oto zo banga coronavirus, na temps oto olekisa malade telemi partout, na temps oto olekisa nzale koti partout, na temps oto olekisa passe koti partout. Ezali temps mwana nzambe tozongela nzambe. Na Genèse 35, nzamba kutani na Jacob. Nzamba ebisi Jacob, Jacob, nazako memayo na Bethel,
esika ngana to sala ki promesse mabelana na opesa yo. Mais Jacob azalaki na peuple na ye. Ayebi ke siko na okendeze sika nzamba bongisi pona ngai. Abani ko préparer peuple na ye. Nenge lelo ngana o préparer yo. Yo zolanda ngai. Tozo kene na temps ya enlèvement. Naza ko préparer oyeba. Enlèvement za pona banani. Jacob abani ko préparer peuple na ye. Alobi nzamba alobi na ngai to kende na Bethel. Mais boya na banzambe na bino. Oyo bosalelaka ya bikeko. Boya na basinga luketu na bino. Nyonso ya mabe bosalaka. Bolongola. Boya na ngwepa na ngai. Na tumbango. Tokoki kokende na Bethel te bisika nzamba bongisi. Na banzamba bikeko. Yango lelo nazo yebisa yo mwana na nzambe. Après coronavirus. Après ba maladie oyo. Toyebite o nini nzamba bongisi. Longwa na kindoki, tika mabe, tika kindumba, tika songi songi, tika banzamba bikeko, tika manji, tika makambu nyonso mabe, tosala nzambe na ndenge ya busolo. Nzamba zana oya bongisi ali pamboli pona ngana yo. Tika nzamba lola pambola yo, yo oyo zingolu, yo kangai, na lilendisi o na lingi na lendisa yo, pona tan oyo tozali. Eza tan malamu, pona ngai oyo mutu na mutu azonga na réflexion pona zongela nzambe. Eza ta malamu pona ngai oyo mutu na mutu a reconnaître que nzamba azali pe nzamba zo résister. Eza ta malamu pona ngai oyo mutu na mutu ayebaki tozo kene na temps de la fin. Eza ta malamu mutu na mutu a sosola a se préparer après makamboyo après liwana ngai na ozala wapi. Yo mwana nzambe, yo serviteur de Dieu, yo ministre, yo président, yo moyembi, yo protocole, yo intercesseur, yo interprète. Oyebi nengo tamusa vina yo. Après makambo nyonso, tokende wapi. Tango ya ngoyo, lokola basini ezo kote ya biso, eza tanto zongela nzambe. Wana nde eza lipamboli makasi pe onzamba lingi pona biso. Tika nzamba lola apambola yo, bisiko zolanda ngai. Liloba oyo ezo sika na motema na yo pe molimo mosantu accompagner liloba oyo tango yo kango epeso décision ya kobongola motema. Nzamba pambola yo na bengami na kombo ya prophète Emmanuel oyo nazokamba église na Golf 1 ministère international la délivrance eza na roi Trèche tozali wana tozoteya liloba na nzambe tozoko préparer peuple de Dieu pour l'enlèvement. Nous préparer peuple de Dieu pour na bokonzi na nzambe. Nous préparer peuple de Dieu pour na lipamboli na nzambe. Ata tolo ba nzamba opambola yo, mais ce que tamboli neza mabe eza pasi pour na nzamba pambola yo. To komisa basala nzambe ndeti banganga kisite na tamboli na vina ngai mabe na zimbongo na ngai na yebi ke mosala nzambe moko asambela ngai. Na ke ne pese mbongo na ngai asambela pona ngai, mais ngai moko vina nga na obongisa ngote bien-aimé ozosala pamba na vie ibongisa vina yo tozo préparer peuple de Dieu pour na bokonzi na nzambe susi na biso ezali mwana nzambe abongola motema tant oto lekisa ezali tamoko malamu oto yeba ba Kristo ya solo mwana na nzambe ya solo oyo abanga nzambe na tango oyo ezali tant oyo komakisa lisusu foi na ye ko ya na église te yango pekisi te ke na sambela te. Mais na kati ya ndako to yeba yo zala mo Kristo solo oyeba ko sambela pe ozala ferme na kati na parole de Dieu. Tika nzamba lola pambola yo na sengi nzambo apesaka kimia amemela biso kimia na kati na mboka oyo. Mupepo ezotambola na mabota, mupepo ezolelisa bakonzi, mupepo ezolelisa peuple de Dieu, nzambe atelema alongola mupepa ngo pona ye aza capable na nyonso pe ye aza likolo na nyonso. Au nom de Jésus-Christ, esprit ya coronavirus, na kanyango na bamboka nyonso, pe na boaki yango musika. Na déclaré kimia na nzambe pe loboko na nzambe na kimia, ezinga mboka na biso na kombo na Yesu. Amen.